Yango na oloba mutolora joka 1 mboka o une fois champion une fois millionnaire. Ah pardon. Tono bagindingo banani do bata TikTok ba okende ba manike okuta ne lokote. Yo na manike da pa. Tangela o not tangela o ba manike ba joka ba o vienjora. Ba vienjora otali bena bato ba oke ba mikili ba kenda ngo ya bola fa. On comprend mais yé kutu joka asala na kombo na mboko do joka ko ke miki a oboma mutute a oke na pete mais soke bozala kaka yango ndenge babi ba oke nango tili fobo ba osaka o abomi mwana na yepe falanda banaka vérité ngande na okama mutolora joka po akende mikili mais famille moi je suspecté les autres suspectés joka mais balobi na papa le balobi ke na famille ya papa pe bango moko ba nganga abetaka babenga ngo nini abetaka licence mais abetaka pe babilo mususu ake droit obi kendaki ba comprendre que tel liwa o eza normalité ba que tel ça c'est que ba sentir que non ba sentir que et alors là omoni muyibi ate bakangaka muyibi boy na preuve à la pimba morote et ana miyibi misu bakanga bango na geste on comprend o babenga ba osali mouvement na yote ozale pa JB 6 ya tembe ya liboma ba mikilo na joka OK yango oyo za o grâce à Sultan voilà calme grâce à média ya cop no sala ne memi mikili ko bato ya baneko finga ba kofi banani na minute aussi ba lobani yango na ba lobanini et ba compte à rendre ya kofi to ba compte à pour afingi ne kofi afinga ba JB ba sala elo côté ba dembela teke on comprend carte est normal donc ti famille na balobi King France Télévision ne makam oza besoin ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minté tout salande makam abonné massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous avons la personne mon master mo sala na émission programme Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam salande makam. Bonsoir et bienvenue dans la réunion surtout au Bazola la émission balobi analyse plus vérité balobi King France Télévision bana poto bana kin bana monde entier partout dans le monde ba pendant la bango King France parce que ça émission chaîne moko ezo sala que non bana poto bana kin ba comprendre et c'est la vérité tout le côté zali balobi King France Télévision. Bon s'abonner, bon partager et ça la biso plaisir surtout tant bon partager kana ba commentaire na binom et ça la biso bien makasi et balobi biso to yaka toujours mingi na ba ka irigeant à ce que internet c'est qui vraiment donc ba koti na ba ka moko bo donc ba sujet moko ya irigeant quoi ne biso to yaka alors le lot to libino nini tout ça deux personnes là tout ça l'analyse en tant que ba chroniqueur en tant que bana mboka. D'abord, nako meka ko annoncer nanu tozolo bela DCG lelo tozolo bela DCG CG liboso eza CG par rapport à liwa ya mwana joka chroniqueur munene otoyebi selon ba source toyoki fotolo bela ngwa eza ndenge famille kota mwasi lobby deuxième CG za waze quoi Félix waze quoi artiste et musicien bokabonia sikaye na mopa ole quadra. Donc, Nazanga Mouti, Nazana Dr Julien. Bonjour, bonsoir Dr Julien. Ouais, bonsoir Redi Wenga, animateur de l'X. De Zumwata, yo beta sous moi tech, vraiment banalise à marque aux yeux. Moi, Dio, il va y avoir la pote boy là, on m'a bé. Liwa, tu es bizarre, moi, chaîne à professionnel. Donc, bisomo ba quoi faire, bisomo ba toani, donc, nyon so bisomo. Donc, King France nde makam. Donc, yango il faut tout ça la rabango pour même bela rappel il y a s'abonner ka na moko ya zomi ya chaîne. Donc ça là vraiment bien pour na ba congolais donc ba mbote na bino quoi ba landi to King France depuis monde entier. Donc aime le serviteur Julien Mbengwa et soit pebino ben certes. Voilà, moi mbote mingi na yemoko babi 12 fois maître grand porte Yannick Wenge le boss takalando quitté. Nazo ibisayo. Voilà, balobi
internet etumbami donc ta Julien internet eza ya kozika tobayino na dossier balobi oreki sango ya mwana ya artiste ya journaliste Joka oreki sango ya liwa tout d'abord non question liboso nango to ba no ko meka ko sola ngona no question liwa no yondeni parce que ba ko fela mwana liboso akufela mwana liboso na l'Afrique du Sud et lelo to lalika to la mokibwe to moni mwana kofi parce que bike liwa il y a des gens ba mituna babi so poni na Congo so muto kofi et comme mara to tiaka bakindo kini balobaka tandis que liwa ya jeune garçon normalement il faut tout le barra bon, il faut te passer à bon pour dans jeune à colis à dans jeune on met à côté parce que nous mettons à créer à Tinepson Mokiliza au botami au commis tonton au commis papa au commis coco et après au koufi n'habite liwana il y a jeune le rôle à biso yo et ça la condamne te liwa tout d'abord et nzela no mutu to kendara côté liwa to kondanaka nanu te mais soki lelo tokoma kokota bamakamba liwa mpo toyebi baréalité ya mboka na biso liwa moko prémature do sentir vraiment que non moto akomeli te mais akufi baliwa provoqué ali donc baliwa ezali mais liwa provoqué nde esengaka te tolu o bato bamoni clair te toluka to tambola toluka to sala bo comprendre soki mutu bayebaki abandaki kobela ndenge bato kala bando kufa mutu azwi mwa tan na ye na maladi biloko wana lelo alaka te nde bato bando bela kaloka 6 mois 8 mois mutu abela comprendre ti boyebi ke ndeko na biso ando bela o soit accident nini ma o ya lelo et comme vraiment anormal net likambo to ebisanga ya liwa mwana Joka liwa mwana Joka ngana ote ko apprendre ngo akufi eleki ku 1 heure du temps te yo bibiso rande to ala to ebisaka bino to veya ki en France to la raté donc to ala ba donc dès que eloko ezo salama mbala moko to oza informé donc liwa mwana Joka elekele na bato leka babi mwana Joka kufi na bato bebi Joka bato bebi marambu na niveau ya mboka au Congo balaki nanu étonné po ekamwisa bato liwa ya mwana liboso akufaka nanu marque petwa akufaka na Afrique du Sud mwana kufa na Afrique du Sud babi liwa pe alara ya mystique oyo sibitema bobora rara bu mwana Joka adai elekela pe batu yango Joka na problème nani likambango eza nini Joka azo perdre bana rara na mikolo boye ndeto kaliwa ya mwana ngo selon ba info ndeka to tambolara ndeto lobaka to yungulaka to yebaliwa mwana ya Joka oyo ndenge tamboli po mwana na bota marepa Joka te ana mama na ye ana banoko o comprend ba mama leki ba mama kulutu bali o peso ba moni liwa ya jeune bongo o comprend o ozela vraiment que non mwana na biso akoli bongo pesa rapasi batambola gipeti kana mwa minute ana pe na batutaka Congo ndeza na ngunga ta suyo redi wenge na fola ndelango kotolo na ngapote bangungi na swinga bwane na biso mboko yo soze vete o sambwe po Congo na biso yo siko par rapport balobi to fandika kaboye kana ngoto lobana diembela wana famille ya mama balobi mwana kokufa boete parce que malade ezalaki mutu pasi ekeye ekomi miom ekomi nini boye ekomi barin ekomi mambe bele ba malade ekomi bele ti docteur ayebisi bango tala docteur alobi bokende na ndako bosambela mpona wana nanu kasi no kende à propos ya message docteur yana babilo moko omoy ba docteur lelo ya malamu bali so bosambela wana so docteur alobi bongo mais yango na bi leur famille leur déjà docteur abi bokende boke ko sambela malade oyo eza maladi moko ya molili na biso boy na médecine moderne to mona mwana bien mais ba complication oyo to mona eza marque bozonga boke ko solola nde place famille à moi si on comprend baki ko comprendre moi que eza na main noire moko aza mais c'est l'obe info ndenge carte kei babi famille à papa na e famille à papa na yo ebika kini ya la famille à papa nani tozo kende babi famille à papa il paraît papa na e a utara voyage ayaka bezaka na mbunzu
après wana nde mwana komaki lelo cancer lobi parce que tambolia balobi tango joka uti concert ya Dicap la merveille fali pupa koyana ekin nenge famille moi c'est zoloba eza bisote bisoto zoloba oyo famille moi c'est lobby famille moi c'est lobby moi joka tango uti concert parce que zalaki comme moto bimisaki comme animateur ya soirée wana après concert wana kozonga ya joka famille moi c'est lobby joka embrassaki mwana ye na katikati ya mutu na katikati ya mutu nde créer babiloko wana nyonso. Il y a des gens balobi kaka na vidéo wana bandeko ya mwasi balobi na science occulte moko bata occultiste voilà baza batu moko ba pesa ba bisi na katikati ya mbunzu awa eza ba signe ba mbote na bango so banini toyebite et après base wana nde tombe ke mwana akende esika akei babi après ko pesa e baiser wana na fond et komaki oyo complication na ndenge aye kokende yango wana donc esali pasi na sens nini paka na biso joka biso toyebi lelo te na monde ya chronique on comprend toyebi na monde ya média lelo te aza expérimenté à travailler na ba ministère ya tembe ya mboka oyo mais kokoma tina ba niveau nde ba makambango ke na ebite joka koza na intérêt ya mikilité joka ko sutukela elo na ebite azala na papa entre temps bato balo bageno eza potonem de sali keno bana ba mona koma tina ba niveau to ebite to eza kozala pembeni ya artiste munene le roi fali yango na loba muto le roi joka 1 mboka o une fois champion une fois millionnaire so no bagindingu banani do ba TikTok ba okende ba manike okuta ane lokote yo na manike da rapon tangela o ba manike ba joka ba Vienjora ba Vienjora otali bena bato ba oke ba mikili ba kenda ngo ya bolafa on comprend mais ye kutu joka asala na kombo na mboko do joka ko ke mikili a boma mutute a oke na pete mais soke ko zala kaka yango ndenge babi ba oke na ngo tili fobo ba osaka o abomi mwana na yepe falanda banaka vérité ngande na okama mutolora joka po akende mikili mais famille moi je suspecté joka mais balobi na papa le balobi ke na famille papa pe bango moko ba nganga abetaka babenga ngonini abetaka lycée mais abetaka pe babilo mususu ake droit obi on comprend neti na ba maramba jar wana bakendaka bozo moko za esprit di ba ebisi po partout obi ba jane sala marote yo muto c'est ba ebisi déjà ba ebisa ki ti bango mo basali baza na ba ko otanga moi bana ba preuve déjà que non muto sali mutabomi mwana na to ba ebisi ouais bana ba preuve na bango eza tangible puis à l'appui babi ba okenango ti suka do yango to lo barara eza conseil kende partout on comprend na bateau ba pembe na robo moment pour plaisir to honneur ya mutu moko quelconque wana buzo ba mouvement na yote mouvement na yote ozale pa JB6 ya tembe ya liboma ba mikilo ana joka OK yango oyo za o grâce à Sultan voilà calme grâce à média ya cop no salaka memi mikili ko bato ya baneko finga ba kofi banani na minute aussi ba lobani yango na ba lobanini e ba compte à rendre ya kofi to ba compte à pour afingi ne kofi afinga ba jibe ba sala elo côté ba dembela teke on comprendre carte est normal donc ti famille na ba kendaki ba comprendre que était liwa o est normalité ti ba ketali ça c'est que ba senti que non exactement ba sentaki et alors là au moins muyibi ate bakangara muyibi boy na preuve à la pimba morote et ana miyibi misu bakanga bango na geste on comprend o ba benga ba au sali moi psychologie dans sens nini au sali moi yo lekaki on comprend ngana moni obima na cuisine na ebeloko o sala tenga ya koti na na chambre na kei après quelque temps mutaya bi et le rebungaki na mais na tsaki mbongo na nga na cuisine na na biso chacha mbere na nga ve farati gane na kine wana pena paka na nga bunda yora bakri na mutu tu ebise kambonda ebisa bunda petit na nga sopa kundungu okozwa verne na kwa mafuta na bumbu do paka vraiment
mais na regretté dernièrement na kutana mwana Roissy pour via to kufela mwana moi si abotara mibale ba divorce na sœur Fifi mwana ya moi sortir okufa jeune fille atika na mora mobile combat petit kimi mais bon wana Roissy moi na liboso donc et ça la passe quoi et ça la vraiment passe donc et ça va vraiment pas si réduit. En fait, voilà, merci beaucoup. Voilà, là, je salue les boss, monsieur Patrick, Napesho Mbote. En tout cas, Nabi que Oulanara émission. Voilà, merci beaucoup. Tout ça, dans le sujet, il y a Félix Oisé, quoi. Pour maintenant, na sujet, il y a monsieur Joka. Bon, au Bazolo, la bango, biso tuzara voilà pour la analyse quoi. Voilà, et je salue aussi monsieur Papi, le boss Papi depuis Paris. Bazo qui est là en octobre voilà, na fin. Nabi ke bablo langue alliés aux angate quoi, mais c'est Papi le boss Papi. Félix Iwase quoi, to mona giye awa to ko balantena kofi le mukolo nzambe na sata ba yokana. Mbala mako pou balobani. Ye wana le kana ba mission kumi sakane kofi net na film. Akasaki kofi aux invité spécial na stade de Marty via beti mama na piaka. Papa attaqué pe fali la manema au sarate lelo yo akomi kofinga kofi nabité ndenge to bande kozula Félix Oisé ko na ba sagesse na yo wana nabité soki lelo yo oko placer na place ni Félix Oisé quoi. Viana aventurier ambara de olomini aventurier ambara de choix vers la sona choité à désespérer. À mon avis, non, à son espace, à son éloro salate. Or, musique est à bon côté. Hier, à salade à combo l'amboka. On comprend? Babiloko, ba sala e wana. Nandimite fallait au sala, on veut pas ouer à toi. Jibe au coup, balé qui a Félix. Félix a ébara o yazate. Félix a ébara. Mais le azate pour azate, azapete. Na lobby, na sens nini. Au moment ba niveau ya amikomi c'est là qui. Kodiembela azala parfois rival ya quoi d'accord moi lo kango salara et puis moins forme ya on a loba ala qui quoi d'accord loba il y a les wagons et il y a le locomotive gamo pao toujours imité mais jamais égalé prise via bêta et maman na prise à loba yango ngana loba ba mise baba prophète kofia loba batu ba imitake mais ba la na égalité tenaï à loba vraiment loko ti le loto monara ba imita quoi d'accord mais atika lo za l'égalité yango ana donc Félix na moi ko diembelo a diembela na rando ayena et salara et moi bien po tara biso linga bongo na mboko polémique nde tombolaka mais eloko ekamusinga eloko na malobara ya papa ba konfia mutu balukelake marambute talelo Félix a comment porter parole a Fali Félix lelo taba biloko je vais dans dessin mais ça promotion to finga kofi yango no loba est-ce que Félix bakoyi ko utiliser ndenge lelo ba sala e wana eloko no comprendre te babi visa so za pemé na Fali to za visa tene bazoloba yango fo finga no wa finga mo kofi boye ba visa maman ba vena biso ba wera ba bima on comprendre ba chituka ero Fali oki mutu mo alobi na katso tabi fala ko ta afo ko ta mo victime mo ko ta pa Fali ba mo akota et ça yango to loba na place ça ba biloko sala azo a déshonorer ba ligne ya ba piro ya e on comprend abimi mukolo zoba na ngaba benga ke Félix Ezaou po ateki ki mukolo likolo ya mbimbi Félix nani olobini Félix Ezaou waze kwa te Félix Ezaou ateki ki mukolo na e na visa donc ateki identité likolo ya visa ba embango donc ndaza na sali abomination o jiba o salate karma pa kutu tala nanu est-ce que vient na biso karma pa ko sa ba biloko Félix asali yekuta na ampleur ko le karma pa on comprend mais karma pa ko sala ngote we ranson na ko sa ba biloko na te ata jibe quel que soit na niveau aigle o mata au sa ba biloko na ke pa bato ba faible lora ba vewaze quoi vers muta ko sa ba biloko na te biloko na ba robinyo nde ba sala ba gaz mawete yete ba gaz ba mission Mickey Félix alaki na moi au monde moi ko diembela na diembela ka quoi d'accord tala akoka ko sauvegarder succès akoki ko yango ko faire étape massa depuis azala mopa o ba septanki ngani ti lelo via la kaka toyo kaka e a garder la position donc au mona
nayebi position était caméléon so donc babenga Kofi nga na robenge toute génération confondue donc Kofi azaza to père de vieux na te na monde na biso ya art na monde de musique pour aza modèle o lelo so azate musicien oyo aosaba biloko ya sali to mona te pona nini dépasse ala obi fallait azali te fali ko ala baloba nini toujours imité mais jamais égalé voilà. Donc fali on la confiter te fali nde zala différence eza mambo belé pourquoi nga na loba mutolora fali na fere ko tsara bango na ba ligne ya ba vieux wana te on comprendre ba jibe ba wera pourquoi o ba vieux wana ba sali bango ba tikala pe o sala ngo pa ba mission na bango te ba fere na ba fali wana na ba inane na bango na ba mouvement mutu tu ayebara bango yo bi 5 mission ya fere ta ya fali mais to yebara orchestre mobimba wera orchestre quartier la tête ta ba la 50 boyeba on comprendre na ba mitema mabango ba benga ba vieux wana ba pesa bango ba privé ba vrai mitema mabe donc bango ndi ba modifier constitution ya musique donc ba modifier musique congolaise bango nde ba memiango na ki idiot no misa bango ba leader la bango bando sepelate bando sepelate lelo ba ma finga ba viana ba viana batika ka structure ba bolingo le bango ba viana batika structure oyo soki olobi olanda hein structure na bango batika batu ba baby songo ya fere na fali pourquoi ba viana bango bala na ba groupe d'accompagnement ta dega mitema mabe ka groupe d'accompagnement yé moko ya outil orchestre mais yé groupe d'accompagnement tala niveau mais ba wera wana ba jibe ba sa ba biloko bango ba sala te donc ba pesa bango makamu ba viana ba pesa ba album ba o comprendre donc bango ba na modalité donc bango nde ba ko boma musique à Congo. Voilà, merci beaucoup. Tous les gens d'Orta, Julien. Mais pour nous, Kabouana d'Orta, nous avons une question à Souka Kaka. Origine de Robin Mundibu. Ma papa. Olobini. Ma papa. Olobi quoi? Robin a mis Sainte Aza DJ. Robin a mis Sainte. Oh. Mais Robin 32 millions de vies. Bato millions de balanda Robin Chana Nubo. Exemple na minute sigo nze mongo beti na 2 jours ngo 100K. 100K pamba. 100K mais ngo na lobi na bi omoni Congo. Buzo ba maboko. Même na biso chacha mbere. Nanga ve farati gane na kini. Wala pena pakananga bunda yora bakri na mutu tu ebise kambonda. Ebisa bunda petit nanga sopa kundungu okozwa viande na kwa mafuta na bumbu do paka vraiment. Mais na regretté dernièrement na kutana mwana roasi po via to kufela mwana moi si abotara mi balé ba divorce na sœur fifi mwana ya moi sortir okufa jeune fille atika na mora mobile combat petit kimi me bon wayemba wana roasi moi na liboso donc et ça la passe quoi et ça la vraiment passe donc et ça va vraiment pas si réduit. En fait, voilà, merci beaucoup. Voilà, là, je salue les boss, monsieur Patrick, Napesho Mbote. En tout cas, Nabik Oulanara émission. Voilà, merci beaucoup. Tout ça, dans le sujet, il y a Félix Oisé, quoi. Pour maintenant, na sujet, il y a monsieur Joka. Bon, au Bazolo, Balabango, biso tuzara voilà pour la analyse quoi. Voilà, et je salue aussi monsieur Papi, le boss Papi depuis Paris. Bazo qui est là en octobre voilà, na fin. Nabi ke bablo langue alliés aux angate quoi, mais c'est Papi le boss Papi. Félix Iwase quoi, to mona giye awa to ko balantena Kofi mukolo nzambe na sata ba yokana. Mbala mako pou balobani. Ye wana le kana ba mission kumi sakane Kofi ndet na film. Akasaki Kofi aux invité spécial na stade de Marty via beti mama na piaka papa attaquer pe ba fali la manema o sakalate lelo yo akomi kofinga Kofi nabité ndenge to bande kozula Félix Oisé ko na ba sagesse na yo wana nabité soki lelo yo oko placer na place ni Félix Oisé quoi Viana aventurier ambara de olomini aventurier ambara de choix vers la sona choité à désespérer à mon agent à son espace à son eloro salate or musique ya bongote yé à sala de akombo na mboka oyo o comprendre babiloko ba osala e wana na ndimite fale osala ngo pa wera to jibe okuba baleki ya Félix Félix ayebara o ya zate
Félix ayebaka ayebelo azate po aza pété nalobi na sens nini omoni ba niveau ya amikomiselaki kodiembela azala parfois rival ya quoi d'accord moi eloko yango esalaka et puis moins forme yango naloba alaki quoi d'accord aloba il y a les wagons et il y a le locomotive grand mopao toujours imité mais jamais égalé prise via bêta et maman na prise aloba yango nga na loba ba mise ba prophète Kofi aloba batu ba imitake mais ba la na égalité tenaï aloba vraiment eloko ti lelo to monara ba imita quoi d'accord mais atika lo za l'égalité yango wana donc Félix na moi ko diembelo diembelaka na rando aye simba nango esalaka ye moi bien po taka biso linga bongo na mboko polémique nde tombolaka mais eloko ekamusinga eloko alaka na malobaka ya papa ba Kofi mutu balukelaka makambo te ta lelo Félix akoma porte parole a Fali Félix lelo taba biloko je vais dans dessin mais ça promotion to finga Kofi yango na loba est-ce que Félix bakoki ko utiliser ndenge lelo ba sala ye wana eloko na comprendre te babi visa so za pemé na Fali to za visa te ne bazoloba yango fo finga no wa finga mo Kofi boye ba visa maman ba vena biso ba wera ba bima o comprendre ba chituka ero Fali yango mutu mo alobi na katso tabi fala ko ta afoko ta mo victime ngo ma ko ta pa Fali ba mo akota e sa yango to loba na place ça ba biloko sala azo a déshonorer ba ligne ya ba piro ya e on comprend abimi mukolo zoba na ngaba benga ke Félix Ezaou po ateki ki mukolo likolo ya mbimbi Félix nani olobini Félix Ezaou waze kwa te Félix Ezaou ateki ki mukolo na e na visa donc ateki identité likolo ya visa ba embango donc ndaza na sali abomination o jiba o salate karma pa kutu tala nanu est-ce que vient na biso karma pa ko sa ba biloko Félix asali yekuta na ampleur ko leka karma pa on comprend mais karma pa ko sala ngote weranson na ko sa ba biloko na te ata jibe quel que soit na niveau aigle o mata au sa ba biloko na ke pa bato ba faible lora ba vewaze quoi vers muta ko sa ba biloko na te biloko na ba robinyo nde ba sala ba gaz mawete yete ba gaz ba mission Mickey Félix alaki na moi au monde moi ko diembela na diembela ka quoi d'accord tala akoka ko sauvegarder succès akoki ko yango ko faire étape masa depuis azala mopao ba septanki ngani ti lelo via la kaka toyo kaka e agarda la position donc au mona naebi position était caméléon so donc babenga Kofi nga na robenge toute génération confondue donc Kofi azaza to père de vieux na te na monde na biso ya art na monde de musique pour aza modèle o lelo so azate musicien oyo a osaba biloko ya sali to mona te pona nini dépasse ala obi fali azali te fali ko wala baloba nini toujours imité mais jamais égalé donc fali nde zala différence eza mambo belé pourquoi nga na loba mutolora fali na fere ko tsara bango na ba ligne ya ba vieux wana te on comprend ba jibe ba wera pourquoi o ba vieux wana ba sali bango ba tikala pe o sala ngo pa ba mission na bango te ba fere na ba fali wana na ba inane na bango na ba mouvement mutu tu ayebaka bango yo bi 5 mission ya fere ta ya fali mais to yebaka orchestre mobimba wera orchestre quartier la tête ata balaka 50 boyeba on comprend na ba mitema mabango ba benga ba vieux wana ba pesa bango ba privé ba vrai mitema mabe donc bango ndi ba modifier constitution ya musique donc ba modifier musique congolaise bango nde ba memiango na ki idiot no misa bango ba leader la bango bando sepelate lelo ba ma finga ba viana ba viana batika ka structure vraiment bolingo le bango ba viana batika structure oyo soki olobi olanda hein structure na bango batika batu ba baby songo ya fere na fali pourquoi ba viana bango bala na ba groupe d'accompagnement ta dega mitema mabe ka groupe d'accompagnement yé moko ya outil orchestre mais yé groupe d'accompagnement tala niveau mais ba wera wana ba jibe ba sa ba biloko bango ba salate donc ba pesa bango makamu ba viana ba pesa ba album ba o comprendre donc bango ba na modalité donc bango nde ba ko boma musique à Congo. Voilà, merci beaucoup. Tous les gens d'Orta Julien, mais pour nous kabwana d'Orta, nous avons une question à Souka Kaka. Origine nga romino mundibu. Ma papa. Olobini? Ma papa. Olobi quoi? Robino a mis aza DJ. Robino a mis
Oh. Mais 32 millions de vies. Bato millions de balanda Robino Tchana Nubo. Exemple, na minute sigo nze mongo beti na 2 jours yango 100K. 100K pamba. 100K mais yango na lobby. Nabi omoni Congo, buzo ba maboko. Même Robino Mundibu a misiente. On comprend. Robino a misiente. Azana batibo beta ba 32 millions de vies. 32 millions. Malgré le loco à quoi na. On habite 32 millions de vies. Kofi Banda ala na ba niveau azalela relo na lobara. Au moins na loba musique, les ba bengo musicien et a été que musicien il y a 2 ans 3 ans. Kofi Toebe depuis ba septembre kingani ti lelo. On comprend? Aneni yo ba wera. Aneni yo ka oyoka kuku. Mais lelo Robinho ba deka malala na ba 2 millions ba deka aobeta ba deka do 100K na pona deka pona beta ba millions te 100K Robinho 100K na mois passé loba boma do yango to ba misente alors ba petit fali babi petit fali qui sa présentation na caméra ara le roi Petro ba sepela ba batina te Petro na sepela ra mais ba ratino a sepela ra te maman na équation donc o se muta sepela ra yo batina o ya o sepela mais Petro na ba sepela ba batina te do a sepela ra ba ratino ya sepela ra te Petro na donc maman na mbrière a ba le roi sala ra te donc mutalo yenge donc o timbo est-ce que tu filmer mal solo qui pas famille moi si qui se présenter malgré votre sémona. Ok, ça juste geste gars ya ba mona yuba yeba yo na fina caméra eza les gars loyenge babiloko ya ba dikazio to sala ba 20 o et après ça décasé te yango na lo babiloko to sala na to mona ya paka na biso nyoshi place ba sali ba marambu to monite mais to zuka ba poster au moins de ala mais yango na lo ba petu wana donc ba sepela ba ebatina te a sepelara tina oyo sepela a ebité donc aza sans objectif donc so tourner au raisonnara nini to par donc yende zana a tiara kombo moto afuli ataba lo barande ba sankara basala ba wera mais ko komisa wera nzambe te sankara komisa vie nzambe te yesko komisa na nzambe yende ngazana na minute zamene to ba lemu o akata kingo o asala bo ye nyonso na bi ko ya na bi ko produit mutu ko produit mutu to ko aider mutu ya te ke okoma sozi te yesiko na bi sozi or mani a mutoyo akoka parfois ko lata nyonso eza ya aigle pour pi petit ya aigle depuis bomwana masanange mani Macron na pesi maman rite bosunga mbote grand pote mère na biki na suka wa sala ngamba bien donc grand pote mère ye asola kitoko grand pote mère maman rite bosunga robeba tarara grand pote mère donc ye otangi kombo ketch donde na abo na kati makolo donde na abo makolo ngala yo bayo voilà. Kata ba obanga na makolo petit fali liboma tout fait petit wana donc olobini liboma tout fait liboma tout fait petit wana ba ambassadeur la telo yenge mo talinga simba toucha diki yemora mité diki abosani makamba koloba kombo ya mumba o diki tala nan yongo na tuni est-ce que mon na su normal yongo na loba kuiti te petit wana mela pena ba geno pena utarali sala wana donc petit wana misi. Merci beaucoup quand on a essayé bino ba Bikin France Télévision. Il a eu juste l'analyse tout ça là qui est l'ongola Yemoro Dorta Julia. Merci beaucoup tout retenu bala sima la pesi merci na bato tout bazo na biso aux apôtres to boire to le belayo to boire on to boire le boss papi depuis Paris Bikin Kalate Azoya et na pesi merci mingi na moto azo idée au ça la chaîne oyo Yemoro 12 fois maître Yannick Wenge grand pote balobi l'animateur de l'X comme on a Redi Wenge et puis bon tuna comme on a Redi Wenge l'animateur de l'X moto lanko tout retenu bala sima soki nzambe azongite to les gars balobi Kin France Télévision nema kam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien
King France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. balobi biso toloba mingi te tosala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. nazata na posa namona masitano moko osala na émission Yannick Wenge yo nde makambo. King France Télévision Nde makambo tosala nde makambo.